Zéné Kumbi le partenaire. Massa calme. Zéné Kumbi le partenaire. Ah, papa Naléli. Moi bora. Ah, nous avons été bâgés, mais la monnaie en venant, oui. Félicitations, non. Congo. Félicitations quand même. Pas même 3 mois. Pas même 3 mois. Ouais, les Congo, papa. Nicolas. Tournage vraiment. Nicolas. Et vous savez bien, donc vous savez vraiment. Na souffrir na niveau mon na makambo mutuko yo. Et na banda monde la presse tongo. Na banzondo télévision, tanga nzondo ya na ipen. Nzondo ya na ipen. Pas bien so Denis. Ozala na banzondo ozwati. Moyen na elenga Congo si mutu. Yango na opesa merci d'abord. Na opesa merci d'abord na Nzambe. Na opesa merci d'abord na Nzambe puis na opesa merci beaucoup. Na Tracy Mbele ngana Glody Diantsuka motema malamu. Na pe na féliciter papa. Merci beaucoup parce que Nzambe mo yebi déjà tant vraiment nimenga na musala et c'est pas facile. Omoni c'est pas facile déjà mutabimisa 1000 € na ye. Aloba zini soit 1000 yango na bakisa na mutuka mutabimisa 700 $ na ye na passe. Donc merci beaucoup na Gisempadi, merci na Willy Moucheni. Merci beaucoup na Obed Gouemani, Francis Mutombo, Jorgi Samba. Merci beaucoup na bino tita bora ngoyo. C'est comme si Patrice Mbilenga poto ezaka technique. Ou bien ça va faire un travail dans matrice aux années. D'ailleurs sur Tali na ba photo na Facebook au monde n'a jamais na boîte de nuit. Au monde n'a te au monde n'a te. Comprendre? Et na lenga como soko travailler ba pension mbolo. Soko sali 50 émissions ba foutelo na 50 émissions. Net nga monde a travaillé vraiment. Silio ça n'ingrate pas Patrice. Non, c'est un gars par rapport à nous. Je le dire parce que dans le bango déjà de ma nature. Déjà de ma nature na regretté. Na site sky internet aux Zumut. Dans un exemple, Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Mon ex-boss, Congo Dialogue Télévision, Nazala Cordon. Nazala Cordon à Situana. Namna Bouakaye. Francine Ngembe, la femme à haute qualité. Natika la manqué. Parce que c'est ça le balance Zini Sosali 20 émissions au foot monde à 20 émissions. Sam n'enga sala des émissions na ya soir après. Karine Mokonzi même. Gel show nenge moko. Ngazini nenge moko. Donc vous avez salarié mais pas tout ça le bagué. La moussa la bino na bafuta la bino ni ba l'autre ici tu viens de parler. Ils ont le salaire. Bateau bazora moussa na mission à la légère. C'est là. Pardon mon agent. On est là. Atambola une fiche de paye na nga ya mois. Nga na sali combien de mois 4 mois, 3 mois, 4 mois na ngango. Zala ba fiche de paye. Vous razini comme dit pas. Nicolas Mokonzi, Tracy Mbelenga pro. Yango ne biso séparation na bozwa baninga. Papier, Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga pro, Tracy Mbelenga pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.
Zini Kumbi. Babelenga Congo, bazwaka mbongo te mais yo neni baka réseau épée à mebo. Papa, zangana benga na Titan. Ezendo pe ka bo tresi mbelenga mda sombelo na Glody. E bana ndeni. E musala no sali no. Ah. Titan. Masaka ngo amoni sikatenda. Titan na mawete papa, na mawete. Noko, ngayo. Nicolas Titan yo wana. Titan. Oh makabwa. Ah, oh couleur à champagne. Félicitations de Titan. Félicitations. Et Titan, bon amour. Merci beaucoup. Dans les véritables codes. Pour Badbasomen na caro ba 5. Badbasomen na caro ba 5. Ba 5 personnes. Les véritables codes ya Willy Moucheni. Merci beaucoup. J'y sais pas des vidéos. Non, s'accrocher. J'y sais pas des vidéos. Oui, oui. Et Francis Mutombo Mwamba. Jorgi Samba le procureur. Obed Gouemani. Va t'appeler un carreau. Tu veux te la vendre à moi, tu veux te la vendre à Salut-moi, bien. Tu veux te la vendre à moi. Donc, Zini Kumbi. Papa, on a salé mission en France Temaï, Badbaloba na Zini. Au salé mission en France Temaï au plané car. Alors binga ba parents nga ba pianga conseil. C'est pena na boisson baninga. Oui oui, c'est ça. Au lobby opé. Au bénéficier ma jalousie ah tala lelo. Ba hôtel nga car na l'arte. Na bengi 5 personnes. Je sais pas des vidéos. Jorgi Samba le procureur. Les véritables codes, il y a Willy Moucheni, Francis Mutombo Mwamba et Moutasuko Obed Gouemani. On se met dans car, mais la baigne est brisque. Il faut le dire, tu es un garçon plus namidé, il y a quelques temps, mais oui, pas de donc c'est normal. Donc des choses qui déjà. C'est un niveau où vous avez un journaliste qui est un peu plus intelligent. Vraiment, vous avez journaliste d'investigation. Donc, le bateau, je ne sais pas je ne sais pas des vidéos. Francis Mutombo. C'est là-bas. Parce qu'il y a Nicolas, vraiment, on peut Nicolas. Tournage, vraiment. Nicolas. Et vous savez bien, donc, vous savez vraiment, vraiment. On a souffert à niveau où et na banda monde la presse tongo na banzondo télévision tanga nzondo ya na ipen nzondo ya na ipen ayo banda ko utape pas vina biso Denis Les ozala na banzondo ozwate oyena elenga ko mozi mutu yango na pesa merci d'abord na pesa merci d'abord na Nzambe na pesa merci d'abord na Nzambe puis nazo pesa merci beaucoup na Tracy Mbelenga na Glody Diantsuka motema malamu na pe na féliciter maman merci beaucoup parce que Nzambe mora yebi déjà tant vraiment nimenga na musala et c'est pas facile omoni c'est pas facile déjà mutabimisa 1000 € na ye aloba zini soit 1000 ngwana baksa na mutuka mutabimisa $700 na ye na pasi donc merci beaucoup na Jisempa di merci na Willy Moucheni merci beaucoup na Obed Gouemani Francis Mutombo Jorgi Samba merci beaucoup na bino tita bora ngoyo ba tout ba ba tout ba 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 tout pas si bah au bazaki avant yo c'est comme si le que pas Patricie Mbelenga poto ils a technique ou bien ça va fruit à travail dans batterie aux années d'ailleurs so tali na ba photo na Facebook au monde n'a jamais na boîte de nuit au monde n'a te au monde n'a te comprendre et na lenga como soko travailler ba peso mbongo soko sali 50 émissions ba foutelo na 50 émissions netinga mo on a travaillé vraiment dans un grand rapport à le dire parce que le bango zaki na déjà de ma nature déjà de ma nature na rengaté na site ka internet aux umutu donc par exemple la Francine Ngembe la femme à haute qualité autrement dit phrase correcte mon ex-boss Congo Dialogue Télévision nazala cordon na site wana ngam na no bwaka ye ngam na no bwaka ye Francine Ngembe la femme à haute qualité
natikala komanke ete nalongwe kongo zela komamwelema tonakoma elinga par rapport oyeba jesi mpona nini parce que jesi alobanaka zini sosali 20 émission na ofuta mbongo ya 20 émission sam ndenge asalaka baémission na ye azwaka mbongo na ye karine mokonzi mema jael show ndenge moko nga zini ndenge moko donc boza basalarié mais bato mosusu balobaki na mosala na bino wana bafutaka bino nimelo tomoni zini tu viens de parler ezolobela makambo ya salaire bato bazwaka mosala na biso à la légère bazomonake non on est là natambolaki na fiche de paye na ngai ya mois nga nasali combien de mois 4 mois 3 mois 4 mois na ngango zala ba fiche de paye motoka zini kumilitobwa Nicolas Mokonzi presi mbelenga pro yango ne biso sepelanga biso na bozwi ya baninga baopema na biso Nicolas batournage vraiment Nicolas ekosala bien donc ekosala vraiment na souffrir na niveau moko na makambo ya mutuka oyo et na banda monde presse tongo na banzondo télévision taka nzondo yaka na ipene nzondo yaka na ipene ayebi yo banda kula utapeko pas vina biso Denis Les ozala na banzondo ozwa te oye na elenga kongo ozwi mutuka yango naopesa merci d'abord naopesa merci d'abord na nzambe naopesa merci d'abord na nzambe puis nazopesa merci beaucoup na Tracy Mbelenga na Glody Diantsuka motema malamu nga pe na féliciter bango merci beaucoup parce que nzambe moko ayebi déjà tant vraiment nimenga na musala et c'est pas facile omoni c'est pas facile déjà moto abimisa 1000 € na ye aloba zini zwa 1000 yango wana bakisa na mutuka moto abimisa 700 $ na ye na pasi. Donc merci beaucoup na JCM Padi, merci na Willy Moucheni, merci beaucoup na Obed Gouemani, Francis Mutombo, Jorgi Samba, merci beaucoup na Bino Tita Borango yo. Na ba tous ba ko ba ke tous ba ko ke ba tous ba si les mesini qui vont quelque part. Ba o bazaki avant yo, c'est comme si le que ba ko même Patrice Mbelenga poto ezaka technique. Ou bien ça va free à travail dans matrice aux années les gars. D'ailleurs Sotali na ba photo na Facebook au monde jamais na boîte de nuit au monde ngati au monde ngati comprendre et na lenga komo soko travailler ba pesio mbongo soko sali 50 émissions ba foutelo na 50 émissions net nga monde a travaillé vraiment Zilio za na ngati Patrice non un gars par rapport à ni le dire parce que ozolo bango zaki na déjà de ma nature na banzondo déjà de ma nature na rengaté na site ska ya internet aux umutu. Par exemple, Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Mon ex-boss, Congo Dialogue Télévision, Nazala Cordon. Nazala Cordon à Situana. Namna Boakaye, Francine Ngembe, la femme à haute qualité. Natika la manqué. La longue Congo Dialogue. Comment elle par rapport au Jesi mpona nini parce que jesi alobanaka zini sosali 20 émission na ofuta mbongo ya 20 émission sam ndenge asalaka baémission na ye azwaka mbongo na ye karine mokonzi mema jael show ndenge moko nga zini ndenge moko donc boza basalarié mais bato mosusu balobaki na mosala na bino wana bafutaka bino nimelo tomoni zini tu viens de parler ezolobela makambo ya salaire bato bazwaka mosala na biso à la légère bazomonake non on est là natambolaki na fiche de paye na ngai ya mois nga nasali combien de mois 4 mois 3 mois 4 mois na ngango zala ba fiche de paye motoka zini kumilitobwa Nicolas Mokonzi presi mbelenga pro yango ne biso sepelanga biso na bozwi ya baninga donc fiche de paye na ngai yango oyo papa fiche de paye na ngai yango oyo na banene na mwani Nicolas mais juin na banene juin juillet août septembre te na banene août septembre octobre novembre 4 mois yango oke décembre koloba monta te jour heure signature omoni montant 3 mois na ngai yango elenga comment eza vraiment structuré eza pe papa omoni eya na bato mosusu mais c'est comme si barimere ezoleka na moi
Monsieur Bazo salir image. Eza ba rumeur te eza Martin. Martin Engi ba mbaki e pa ya Abi azwa ke lokote, azwa ka combien 12 000 francs congolais. Martin Engi solo bien sera 12 000 francs congolais ne lenga Congo nzamba otika la pambulete. Encore bino ba benga TV5. Tenzamba pambulete. Pour le bango oza parmi ba grand. Elenga Congo Karine Mokonza sala. 12 000 francs congolais. Na lobby na yo Sam ayebi mois passé Sam azwe là kolekanga. Pour travailler qui dit nga na travailler vraiment te mois passé. Moi on a bêté Sam. Vous dites que Sam a ouvert sur $280 mois passé. Mais on a mis na poiti bino aussi. On a mis ba Martin baza ba garçon mo boyde. Na yebi Tracy Belenga parce que ba toujours le bamoni Tracy Belenga site oyo. Yango mtemeni poto salise mambo belé. Yango bino pe ba zini lelo pour la sina fiche de paie salinga kitoko. Mais pourquoi Moutaouti n'a pas été à l'État? Pourquoi Abini Libana a dit qu'il n'a pas souffert? Pourquoi Azaki journaliste? Parce qu'il y aura des seuls mots. Martin a fini Tracy na télévision foot arrêté. Aluka site n'y a soit qu'il n'a pas Congo Mikili Batala. N'a pas aké et pas na lobi non elenga Congo muta pesa makambu c'est Tracy Mbelenga pro. Yé muta montaka. Yé muta tara miniature. Yé muta tara titre, ba titre tout le monde c'est Tracy Mbelenga. Vous comprenez? Karine Mokonzi, j'ai vu combien de personnes vont dans Karine Mokonzi. Ça la cite, à ça la dépôt. Par rapport à la puissance, il y a Tracy. Dans la puissance, il y a Karine Mokonzi, mais ça la n'est pas Congo. À ça la cite. Ah, ça la naïe. Mais ça me parler. Ça m'a sali site, ça l'on est Congo te poani. Ça m'a sali site. Mais ils ont la différence des alliés. Congo, Kinshasa connexion. Ah l'on est Congo te poani. 5 mois déjà, pendant ça la site wana. Et comment déjà on a fait? Oh bon, Tracy la Tracy la vidéo na vidéo. Qu'est-ce que mon thème malade? Les normal, les a privé naé. Peut-être il a essayé un peu de. Et na ba site monsieur Zalaté. Et Zalaté. Moi les gablo naé. La lobby. Parce que nous avons fait ça comme ça dit cop naé, ça cop naé, ça télévision. Peut-être à Monique non, Azana site naé quelque part, ils ont les gablo naé, mais ndaku naé, parce que ça joue makambo. Moi na déjà soga, moi na déjà soga zinda kunaye. Azana tension na super ba parenté. Et alors là, ou atolongo la maison mère, ou le banana la team nanga, mais na la maison mère. Non ça site non kokate. Non ba non. Beta Congo kini masolo. Masalangai. Omoni zini na minito ala parmi. Beta Congo kini masolo. Oui. Na présenté bino. Na bato tout bolinganga na télévision, bato tout botalanga na internet. Comme on est Aristote. Et hier nazalanga ni trop. Donc hier as designer, toi ça la R mo. Donc hier yo quoi. Tolongo na biso papa, tolongo na biso. Ouais. Tolongo na biso. Papa kota na kota na. Azozwa photo. La protocole Malembe. Waouh. C'est là. Ouais, Nicolas. Maman Nicolas. Debout la foufou à côté nanga. Kwanga papa bienvenue. Yo le foufou. Non non le foufou. Nga ila kwanga. De plat moko. Ouais Nicolas. Plat moko ya foufou. Lutu. Ya no na mbeka te. Na kwanga. Kwanga chaka esika moko mibale. Oya ngai. Ouais yo. Yango. Bana poto o eza biloko akati to na bandal. Ya biloko akati ya ngombe, ya bio. Oh, si tu me dans la place, azo kumisa ngo fort. Na solo ka mon comme toto.
barobaxela au plat. Barobaxela au plat. On a deuxième plat, on a le solo. Donc là, on a chassé. Le véritable Willy Moucheni. Odamboga. Carré peu mina roto. Comment on part? Bébé lenga Congo. Écho de chasse. Oh, merci beaucoup à grande sœur chérie Bibi Chassoba. On t'aime héritier à Soba, tu as célébré dans la Sidi Koumbi. Avec son moninga zu sepela, nandenga bandal. Donc bandal yango quartier ba Mike Kaboya. Na yango na tolo. Na betera bango tolo donc toza awa. Jo lili ata la charre annonce. Pas plus obo. Commune yango Kadi Viminde. Tu as célébré. Ya Willy Moucheni code mondial. Na pona la célébrer la voiture. Na pona la ma beaucoup quoi. Francis Mutombo. Le bas star na biso lenga musala. Elenga musala. Ezala na moi ba. Francis Mutombo. Oui ba musala ezala ba sentiment moko bo. Si c'est pas di vidéo, merci beaucoup. Kolonga na via ya makolo. Merci beaucoup na Willy Moucheni, merci beaucoup na Obed Gwemani. Jogi Samba le procureur botimi mbongo na soye mutuka. O etikali. Na créé le mususu. Merci beaucoup. Na nimetere bo pelenga. Tarara. Ba yo tekelo mutuka. Wanu kana $300 na poche. Ya solo. $300 na poche mais yo tekelo nga mutuka. Na bina benga nani? Na benga Willy Moucheni d'accord. Code mondial. Na benga juste pas de vidéo. D'accord. Na benga Obed Gwemani d'accord. Na benga Francis Mutombo d'accord. Jogi Samba le procureur tout dégâts. Et l'hôpital n'est pas sommet na bango nyonso. Ah biloko katia la baronne au monde entend que muta ko sombela nga dete. Ngane na benga ba on brisque. Merci beaucoup na bino. Il faut soutenir bande on a biso boya. Faut soutenir bango bo bande on a so boya. Ba bi bende. Tracy Mbelenga pro. Merci. Tracy Mbelenga pro. Jodi de Souka El Paris. Juvenal Kibala a fait donc Bibi Chassoba Kadi Viminde papa na Prince Auréole ala nanga ya patuka binda PDG Bobo Beloy babi le général Stomi ata poulet que en plein bandai comme maman to Obama na maman na oli Shima donc bato tout bolino on dit la casse maman mine Belinda Bumba Chantal Bola maman Paradis Claudine Lagrasse mamami Maïsa de Breda d'aba conseil na mino yango wana ba conseil na bino